news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Basango ya Congo na mboka na bino ezali bongo spécialité ya proverbe 30-30 mobundeli ya mboka Congo. Tozali bongo live na Sentinel TV, tozali pe live na Soft Kings TV à partir ya Canada. Alors na Kinshasa, bana Kinshasa baza déterminé, ba jeune union surtout bazali ini lokola mutu moko pona meeting ya lobby na liboso ya stade Kamanyola. Alors ba jeune ba yoka ki meeting ya criminel ndenga finga ki bango ndenga kritika ki bango. Alors ba décider que soki lobby ameki ko tinda ba soda ba policier révolution ebanda pe kaka lobby pe ba robengana kaka lobby samedi le 19 novembre. Alors na côté il y a les criminels Kabila ba match nyo surtout ezalaki affiché pour beta na stade Kamanyola ba longoli yango et ba sala ta réclamation mon côté ba vandi kimia pour ba yebi que ba jeune ba décider lobby ba répondre massivement na meeting ba yoka carton jaune yozala ndenge nini pe message nini le patriarche Tshisekedi a coupé sa bango pe ligne de conduite ba kozwa pour na dernier virage ya rogendo bengana les Rwandais le 19 décembre. Breaking news. Alors basangwa Congo na banda kuna bino za spécialité ya proverbe 30-30 pasteur de la diaspora nzamba pambola batu tout bazoko benga ba conseil na bino na zoyoka. Au fait biso awa na breaking news ezali actualité révélée bien expliquée ezali te tozo tanga makamba tonso balobi mais biso mo to créaka parce que tokota en contact na bato bazo sala masolo na kin bien na biso pe ali soko zo landa biso ozana ba démon nguya ezo bime pa nanga ekoyi ko ya ko délivrer kaka kondima na yo yango moni ba te belé bazo critiquer mais ba te belé bazo landa siko bien nango ezani bato mingi bazo critiquer eza bato bani kotika kindokite bani kotika miyibite bani kotika misala mabete mais ezoko ezo spécialement plaisir na courage le fait que bozo continuer kolandanga chaque jour un jour boko sokwama un jour boko ndima délivrance et koza malam. Breaking news basangwa Congo na banda kuna bino spécialité ya proverbe 30-30 les pasteurs de la diaspora. Alors président Tshisekedi wazali président rassemblement ayambaki jeudi lobby ambassadeur ya Japon et panaye basolo la nini masolo wana le ambassadeur ya Japon abimi apesiata contre randi mokote mais nyonso ezotambola kaka na ndenge nini Congo ekozala diriger après le 19 décembre parce que Kabila nani mandat na esili futo bengana nae. Alors batu nyonso tout bazoya déjà koluka kozwa signature ya Tshisekedi pour y reconduire transition tiba osala élection sans Kabila. Alors nabanzi ezoleka bien penakine ba jeune union surtout bazali vraiment organisé ini pour na kozela meeting na lobby et aux amalam na niveau ya Congo ko kamwa monsieur Marcel Lubala journaliste à la RTNC Mbujimai Kabila toujours atindi ba soda na ye ba Rwandais na butu ba kotelie na ndako na Mbujimai ba bomie na miso mwasi ne pe bana na ye tala mutu oyo alobi aza garant ya paix mutu oyo alobi azali garant ya kimia oyo ali a protéger ba citoyen na ba bien na bango ye moko azali premier colonel boyebi pe bien azali chef ba M23 kaka na Kinshasa monsieur Kabila na butu ya lobby na cité joli site Kabila atindi plus de 18 grands cars na ba soldats rwandais cagoulés bien armés baye ko encercler joli site baye sandier mwana moko kutu ezali vers ba 5h du matin mwana moko kutu azali ko leka pour se préparer ko kenotoka mai pour que les classes au fait mwana ana zui balle perdue à Koufi ba enlever 200 jeunes au bakena bango tout simplement bazo reprocher président Edi Kapen ou azali président ya ba soda ba uta Angola ya ba congolais bazawana ba tigre bazo banga ke à tout moment ba tigre ba attaquer Kinshasa alors yango atindaki ba Rwandais
baya kosala sabotage ya ndenge wana en plein Kinshasa na 5h du matin quartier ya joli site ezali côté ya Mbinza kuna soki ndele soki côté nini wana. Alors bino mo bozolanda makambo ezoleka na Congo. Basangwa Congo na bamboka na bino na bandako na bino tozo expliquer bino makambo ezoleka na Congo pour na oyebisa bino que le 19 décembre tokotikela ta journée mon côté Kabila doit dégager, c'est un criminel où il faut à dégager. Mais c'est Kodjo azui nkanda na RDC, azui nationalité sans kutwa senga pour bapesi kombo ya Edingwe Kodjo. Mais c'est Kodjo banda lelo comme citoyen congolais na kombo ya Edingwe Kodjo. Comment on va na kin azakut na ba danseuse oyo abimaka na bango bazomona na ba concert ya vieux azaka mutu mulai boyebiye tati wata azokende kuna donc mato. Alerte, 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 lobby ba to bazana Kinshasa ba benga kinga ba bisinga ke Kabila afuti wera sono $500,000 azonga rapide pour azana tourner en Amérique, azonga rapide na kin aya ko kabola ba chege na ye chaque chege machette moko pe après on a okendene Angola pour les 19 à Ozalate fois à la Libanda pour ba jeune wana ba ko machette ba sasa ba o ba ko yana ba concert pe lisusu ba groupe oyo ya ba mercenaires ba utaki Angola bazana Kinshasa kutu bana kin o baza kota njili ba combattant ya kin ba bomaki 30 ba boaki bango na mai. Félicitations à ma combattant à qui n'était pas attaqué par mon peu bobomi. Kabila boaki bango na mai bibembe ezo chola. Alors batwana ba ki pour agresser ba kinoa me ba kinoa ba leli bango avance. Likamu susu ko elinga na mesa na website bino vérité a to bombarate Katumba Mwake akufate. Katumba Mwake akufate. Cercueil obolela ki wana ezaki cercueil. Vidéo ko yalaki te preuve ni mwasi ya Katumba ni ba famille na ye mutu moko amona elongité pour ba fongola cercueil te pe ba yebi place ba kunda ete soki lelo bokei bo bengi Kabila bola kisabiso bokunda Katumba Mwake wapi cercueil ezakate tout simplement parce que monsieur Katumba Mwake akufate mais azali na Kigali esika wapi Kabila soka ke abeta ka efimbo moite matata mponyo ayebi makamboyo Marcel Chichanga ayebi makambo pour bango ba complice d'ailleurs matata ponyo soka komaki premier ministre parce que atekaki idéologie ya Katumba Mwake oyo amela Kabila chèque omoni chèque o ba pesaka Jean-Pierre Mbemba chèque blanc mbongo tout ezaka na kati muto ayebaka ba compte ya Kabila ayebaka ba monter za na kati ezaki Katumba benga siko Jean-Pierre Mbemba lobi tia monta songolo ngana kozwa pourcentage eloko ebomisa ya pourcentage do yango moni Kabila ataka Jean-Pierre Mbemba na midi pour Jean-Pierre Mbemba vidaka compte bancaire na yenyo surtout o ezaka na kati ezaka plus de 7 milliards de dollars au Jean-Pierre Mbemba zwa alors ayako beta boule na bakagame bavandi babino compte mutu ayebi yango kaka Katumbi Mwake do ye mutu akopere na Jean-Pierre Mbemba yango moni basala ya aventure wana. En plus, mbongo oyo azwaki ya pourcentage akoma ikuluka ba mercenaires pour aya kosala coup d'état. Alors mutu azaki pirier matata mponyo atekaki filme nde bomoni ndenge sukaki donc akufate azali bongo na Rwanda babetaka efimbo mikolo nyonso basanga Congo na bamboka na bino ezali bongo masolo ya Congo donc tozali bongo kopesela bino yango. Eyindi eza koyinda Kabila a humilié les Rwandais Vital Kanyagigizige Rwandais Burundais oyo asalaki fête na ba champagne ke ya comme premier ministre kutu ba koma ikoyele na bataba na résidence ne comme premier ministre pour renommer ba ministre. Mais tant que baluki ke ba voté Sami Badi Bangi oyo mususu a se révolta depuis 2001 à IDPS pe azali mutumoko aza charismatique te alobarate aza trop silencieux do ba nommé pour ba yebi ke ye ba remonela ye po ya ba no baka oui. Alors
Kabila a humilié Vital Kamerhe inconsolable, to éviter ceux qui ont soukele ndengeni. Alors, ils ont koyinda côté na bango. Na niveau à Kinshasa, Kabila fouti ba pasteur nyonso mbongo pour bater ya bandimike le 19 de décembre boté le melambo bokonzi panzambe Patrice Ngoyi Musoko pe azu mbongo ebele baye mignon surtout oyo ya bazaka na sima na ye botu na Patrice Mbongo ba pesiye atie yango wapi. Na côté ya Masisi kuna Nkunda Bantuare na ibisaki bino ka kokota na G avec 3000 soldats baye na Minangwe esika Kabila renobata ma eza esika oyo mutu oyo azalaka elongi lokwa mutu akufa a commissariat na ye chef ya village kuna Roberwa esika baki kotia force munene ya basoda parce que Kabila azo tenté soki les 19 babenganye akokima kuna mbala moko po côté kuna ezwa indépendance esika ba protéger kuna. Alors ezali mawa mingi. Vitalo qui vient de recevoir une douche froide de son chef Nzoka Azwa qui déjà bantaba lokola kanyaka ya batu comme ça va ministre. Alors na 15h na 14h30 ya lobby tango kombo na yebimité et pesa qui palpite 47 millions 775 000 ezali mbongo matata mponyo ayibi pe bakaboli na Jeannette Kabila pour aiba ika okena ya vider ba caisse tout ya l'état azana za kimia pour ayibi bambongo ebele. Na Mongala ikoma moko ba province ya Congo côté Équateur kuna 425 élèves bazalaki na kati ya bâtiment ne s'effondrer ba misusu ba kufi ba misusu ba zoki na ngonga oyo constitution kutezolo ba école classe ezala gratuit mais tala ba building wana eza ya kala ba réfectionner en côté Kabila pesi 15 ans ya désastre oyo ya sali ya chaos ya sali na Congo atongite na intérieur même na Kinshasa tongi l'école te tala ba élève balamuka ki na tongo ba ke na classe na Mongala ba mama bazole la bana na bango balobi plus de 400 au capi mutu biso 425 élèves bazaki na kati to éviter ya combien de morts ya combien de blessés l'hôpital pesa kunate. Entre temps na Kinshasa ba étudiants bazo souffrir ba koma ko senga bango par trimestre 600 à 700 dollars et pourtant ba sala raté ba famille ba futaka ba parenté kaka biso ba tapoto ba to futer na bango classe donc Kabila doit dégager. Alors tout le monde que criminel Kabila envoie des soldats lourdement armés vers 5 h du matin encerclés et saccagés, incendier joli site, alors enlever 200 jeunes et puis moi na moko wa muke azako kenanze la classe akufaki donc mawamingi. Mose Edi Kapende à l'équipe même na la télévision et internet à lobby. Ba koneri nyonso oyo ezoleka na Kinshasa bato bazo sepela bato ya ba opposant oyo bakima ba faux opposant ba collabo bazo fetela bazo sepela ke bazui nouveau premier ministre opposition ya mutauta na IDPS tout et tout ezali kaka ba ennemi ya Congo pona ko salir mémoire ya Etienne Tshisekedi na IDPS yango bazo tia ba kombo bato wana. Mais moi je crois que mutu babengi na koma fumuntoto il faut bon sa valise na ye le 19 à que les délégations mona Kabila parce que ba déclaration nous soit ça na poto na TV pe na ba internet ayebi bien que wana ezali opposition te ezali bato a pe perdre mais ba lati comme opposition soki azo défendre bango le 19 sengeli ye aki manzela moko na Kabila pour peuple a yebi sika kozana pe peuple a lobi na Kinshasa ba sepeli kaka ndenge Kamere abimi premier ministre te ezui basali feti te po ba nommer badi banga premier ministre mais ba sepeli ndenge ba nommer Kamere te po Kamere tutaki tolo akomaki kosala ba feti koloba koma arrogant ke ye mutu arobima premier ministre parce que a promettre ba makango na poto otinda ba mbongo a promettre batu ke ba rozala bien o wana ezali douche froide ba sopelier population ya Kinshasa ba sepeli. Mais population Kinshasa bazaka na date moko ya lobby le 19
ya kopé sa carton jaune pe le 19 décembre ba bengana criminel oyo azo sakana ba congolais akomisi RDC et sika akobeta nzango pe azongisi compter à zéro puisque alobi ako changer constitution te alobi ako respecter constitution mais en réalité aline ko changer constitution pour abriguer troisième mandat donc iloko wana congolais ko leksango te ezali ndengwana aboyi ko organiser l'élection à violer constitution mais na biso ya mokili mobimba zo batikala jamais ko violer constitution or na constitution ezali ko loba déjà a organisé l'élection 30 jours ou bien 3 mois avant nini faire mandat nae asali yango te za viola l'élection mais viole la constitution mais ya ye na miso ya bato a lobby a violer te so boni mutazo ba ndengwana c'est-à-dire azo signer bino azo mona bino ka moneli bino azo pesa bino ke boya ko longolanga so boza makasi alors nakoka moi palu bayoka kate ba travail na kabila ba bongisi ba nonoté ba bongisi eloko moko te mais ba yeli sous ko signer ba corps à Kanchachi alors et vous allez pas mingi pona bango l'air toujours ya changement to kokanga bango nyonso ndenge na loba nazo féliciter batu nyonso tout oyo bazo relayer ba information tous en a sauf 15 déjà azwaka ba vidéo nanga naza sikoyo na Congo Flash auto senga autorisation bolanda kanga pe na Congo Flash mais mutu oyo kombo la bouche autorisée na éviter so ka PD ou bien lesbienne d'ailleurs nazo lukaye place tout na kutale na délivrer non seulement azwaka ba vidéo nanga na nko asenga raté mais azo finga ka bato na bakotiaka ba titre ya lokuta likolo ya vidéo nanga alors etikali mbala moko so ka zu vidéo nanga atie ba titre ya kofinga ka bato a respecter idéologie nanga te na qualité nanga ya pasteur ya diaspora na kokabaye na satana parce que azo sala misala ya mabe azo liana mbongo na sima mutoki nanga eza normal pour azo continuer ko pirater ba pirate bazo sala musala ko komisa information ici ko to ko komisa te eza condamnable mais toza na force au kanga bango te mais soki pirate a komisi koyo ko finga bato na ba vision na ngai te c'est-à-dire azu vidéo nanga azu titre ko finga tie na kati wane komi ko sakana na mutu nanga yebango ke ndeke akoki ko sala kaka na mutu na yo ko subele na mutu eza accident mais soki ndeki akomi ko ya ko tonga zala na mutu na yo c'est-à-dire wana moneli yo donc soka changer te ngai partout na romona e nako kabaye na satana to no sala les prières spéciales bomo inaye satana nyonga basangwa Congo même Trump ayebike ba africain batonda na l'église batika Yesu kala balandaka ba faux pasteur Trump auti lo bango alobi eza passe pour na ba africain ba fenea ba yebo sala eloko te musala na bango ezaka koluka basi kobina na kolanda l'église mais batika nzambe kala alors na sengi na mutu asala analyse atala likambo Trump alobi est-ce qu'akosi est-ce que yo landaka pasteur solo est-ce que yo landaka Yesu est-ce que yo lingaka nzambe ete ya mutu azongele sika parce que lole yali li felope yali ezali breaking news awe pa na biso slogan na biso ezali Yesu azankolo Yesu azali nkolo délivrance à Congo toko salango kaka soki to associer Jésus parce que Jésus nde mokeli ya likolo lancé alors awa na Sentinelle TV Yesu azankolo basanga Congo to ucholoba événement monene zakaka lobby le 19 ezali mukolo Kinshasa mobimba surtout ba jeune na kanda o kabila finga ki bango bazoki no pesa e carton jaune ya suka avant ba bengana e pe ba kebisi ba soda nyonso oyo akomeka matumboli ba kotumba e moto pe peut-être monsolongo ba kozela sous le 19 décembre te ko bandambala moko na Kinshasa kabila zotindaka ba soda na ye ko bomaka ba jeune ko boaka bango na ba mai ko boma bango pe ko enlever bango congolais telema ngonga ya kosikola mboka ekoki breaking news Yesu nkolo